Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyoso, Bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyonso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso ça va bien ngoli na nzambe azobatela. Merci na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso, tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Tikete nzambe na lola amona bino. Voilà la famille, so beaucoup de la vidéo, bozanga te ko aimer vidéo soki bosepe na vidéo, bozanga te ko partager, bozanga te ko commenter, yango nande ekosa la chaîne na biso ekende liboso. Voilà la famille, lelo tozana recette na biso o ezali ya mbika na soso pe na épinard. Alors tokoleka na présentation ya biloko oyo tokosala pona recette na biso ya lelo. Voilà la famille, comme bozomona awa nazana de bépinard nanga boye ya fraîche mibale. Tozana ngo boye mibale. Tozana poivron na biso ya rouge. Tozana ndembi ndangi za boye parce que euti na congélateur na conserva ki yango na congélateur. Nazana ai nanga ya fraîche, nazana feuille de laurier, tozana litungulu na biso ya boye, tozana soso na biso déjà tosokoli yango bien, eza déjà propre pour na ko gagner temps. Tozana mbika na biso awa comme ça. Tozana tangawizi na biso ya poudre, tozana ai na biso ya poudre, tozana oignon na biso ya poudre, tozana mungwa, tozana muscade, tozana assaisonnement na biso fait maison, all purpose et tozana tomate na biso. Alors tokobanda sikoyo recette na biso. Merci. Voilà la famille. Awa tozana njungu na biso, tocha soso na biso. Soso na biso est déjà propre ndenge na yebisi bino et sikoyo tokozwa oyo ezali mungwa na biso. Toche mungwa na biso. Tozwa muscade na biso toche. Tozwi assaisonnement na biso ya all purpose fait maison toche. Tokozwa ndambu ya litungulu na biso boye. Feuille de laurier na biso moko tokotia et tokozwa tangawizi na biso ya poudre totie et tozana ai na biso comme ça tokorape yango. Donc d'habitude dans kata soso nanga minene mais pour la recette oyo na préféré ko kata yango mike pour na efanda bien na kati ya nzungu. Mais sala na ndenge oyo ko sepeli ko katela soso. Je na bi d'habitude na kata soso minene. Ndeti oyo na kabola yango te. Na tika yango bongo mais pour la recette oyo na préféré bongo. Est-ce que toke koza soso na biso tozo tiango siko na moto etoka. Tokotika nanu e ana mwa mai nango oto sokolela ki soso. Tokotika yango etoka na yango après toyo baksa mai ndambu sima. Voilà la famille, asko tozongi pona tokende ko banda ko bongisa mbika na biso comme soso ekoti déjà na moto. Awa to ana mbika na biso, to chambika na biso awa. To chambika na biso eloko na osala assaisonnement na biso oyo ya all purpose toche nga sala bepona ngaka mbika nanga ezala na mungwa na kati et na mwa ndamba munga mukie po soso na biso pe eza na mungwa. Déjà toche munga na assaisonnement, faut pas eleka. Voilà.
tokozwa oignon na biso ya poudre, totia po mbika ata so esali ba boule na kati nango ezala na goût. Et tokozwa pe ail na biso ya poudre, totie comme ça. Mwa ndambo ya ndembe, totie. Voilà la famille, ce que toni to banda konika mbika na biso. Voilà, tout le monde ndenge ezonika ezo changer couleur et puis ça biso ke mafuta nango ebandi obima to tia lisusu avant que to bando bakisa mwa ya moto muke to tiango lisusu et mixer yango après na bando bakisa ko mwa ya moto muke. Voilà, la totale ndenge ekomi. Voilà, que ça non ndenge ekomi avant que to banda ko bakisa mai na biso ya moto. Voilà, tout le monde ndenge ekomi comme ça. Ce que tu n'as bando bakisa moi mai na biso ya moto muke parce que na kuna bando bakisa mai nanga ya moto juste muke et na bando fina nini ya rumi. Famille, wana tosi ce qu'on nika yango mixeur na biso ekomi si yango boye. Donc secret ce qu'on a réussir mbika na yo eza mai ya moto so za besoin et bien ça pena mafuta ebele. Secret eza mai ya moto na kofina kokene non de la musika te bomo ndenga na latika gana nga boye na lakisa ngo déjà na ochela bino lien ngo na se ya video oyo na lakisa déjà na nzungu kaka na saila kutu mixer te kana na nzungu mai ya moto na kofina kaka boye bomona. Donc mai ya moto na kofina kaka boye ebimiso penza mafuta. Donc po biso na poto afoka technique esenga biso ba technique na bilo mosusu olatika gana yo ozofina boye na mai ya moto bomona mafuta. Donc voilà la famille. Awa on a biso to check déjà na moto mai déjà etokaki siko elo nini na kosala pona mbika nanga eumela te na moto na ochaka boye ndenge ekoya wana na lingi te eumela makasi na moto esala babulu ya minene te. Donc nazo tiango bongo ebima trop poto te mais ezala pe ya kokangama makasi te mpona ezwanga temps ebele te. Wilo nyonso ebimi bandeko euti na mbika déjà na lakisa yango comme na lobi na lakisa yango déjà donc tiela bino lien soko landi kaka ndenge mafuta nyonso oyo ezokoya euti na mbika. Donc so landi kaka ndenge na sali secret nde na yebisi bino secret za mai ya moto pe kofina ozotia mai ya moto no muke kotia mai ya moto te ke ozotia ebele po so otia ebele na mbala moko o réussir te mbika no ekoma mai okoka su kofina ngo te. Donc eza ke otia mai ya moto muke ofini so omoni ekomi na ndenge olingi te otie lisusu apo ofini. Voilà, awa totie mbika na biso boye na moto tozotika yango sikoyo etoka. Voilà la famille, awa soso na biso to chaki na moto etoki déjà etoki et komi suko boye mai nango ekauki to tozwa mai to bakisa pona elemba to bakisi mai ndambo bongo et to tika yango suko soso na biso elemba bien. Voilà. Oui bandeko wana totiembika na biso na moto to sokoli ndunda na biso siko to comme une étape na biso to banda kokata
ndunda na biso. Tosokoli yango très bien et tokata yango. Okati na ba mesure selon ndenge okosepela. So olingi okata minene, mikie, kaka yo. Ngana okata yango minene te, mikie pe te, kati. Donc voilà, toujours continuer toujours na kata ndunda na biso eza nango ebele te. Na lakisi te place na osokolela yango pour sinon te vidéo ekozala vraiment molai. Ndenge toloba toujours omona un mosusu vidéo ebimi tolakisi vidéo un mosusu 10 minutes. Mais au monde ezui vraiment temps ebele pour na ko réaliser vidéo. Biso moto ebi déjà to lamba ka pour no lamba mbika nyoso ko bongisa biloko nyoso et tout. Ezo un sous 10 minutes 15 minutes té par rapport à neto to chaka na vidéo. Donc c'est ça. Toujours continuer na kokata ndunda na biso to kutani après avoir fait na sisi kokata ndunda na biso. Merci. Oui, bandeko, sauce na biso ekomi boye. Donc mai wana na chaki ekitaki nyo. Voilà bandeko, awa tochida sauce na biso to bandiko kalinga yango. On awa tozo kalinga sauce na biso, voilà. Et voilà. Awa mbika na biso to chaki na moto yango yo eza boye. Donc c'est juste ndenge na lingaki eza trop poto te. Eza na ngona mwa bambuma na yango ya mike. So na linga ki eza vraiment ba boule na ngana sala ngo ba boule nga moko etonga to mona ke ba boule wana elinga okanga makara bongo elinga opanza na te parce que mbika na biso enikamaki bien ebimisi pe huile nango ebele. Mais façon on a chelaki yango sorry. Façon on a chelaki yango na moto yango na e permettre que mbika na biso eza boue. Pas poto, pas kokangama donc eza normal. Voilà. Tozozela eza nango déjà ready ebeli nango déjà ezozela kaka soso na biso na bilo pona juste to gagner temps tozwi soupe na biso oyo totokisela soso na biso to boaka ngo te to tchango likolo ya mbika na biso. Voilà to boaka ngo wana tozozela pe soso na biso ebela na tokende rapide na zwi huile na biso to tina nzongo awa juste muke. Tout pena mingi te po sauce eza na mafuta to kalinga yango mbika pe yango moko eza na mafuta donc na tie juste mafuta mokie pona e permettre biso to sala sauce na biso. Voilà. Awa toza na matungulu na biso na ndembi na biso eza boye po euti na congélateur donc na conserver kananga na congélateur pour na ko gagner temps donc na conserver kananga na congélateur to tika ngo mwa mukie juste elemba mwa mukie après to zonga pour na to lekana étape mosusu. Voilà bandeko matungulu na biso elembi bien elembi ndamu comme ça faut to leka oyo eza pilipili eza poivron na biso ya rouge na tomate na biso oyo na nikaki donc na nikaki juste tomate na poivron rouge. Voilà yango oyo tozosalela sauce na biso donc tomate et poivron na biso rouge oyo tonikaki sikoyo totie yango esangana na matungulu na biso tokotika yango elemba donc ebela après nde tokozonga mpona koleka na étape na biso mosusu en attendant pe tokozela sauce na biso ekalingama bien. Merci. Voilà yango totia yango likolo ya mbika na biso et tokotika yango en attendant tozozela sauce na biso ebela. Merci. Voilà bandeko sauce na biso ebeli ekomi boye
et matisanga mafuta likolo te parce que comme bomonaki totiaki juste mafuta mokie mpona epermettre biso tosala sauce. Totiaki vraiment mafuta te mpona raison ke biloko na biso déjà eza na mafuta, donc sauce na biso ebeli ekomi boye. Eloko nini tokosala oyo eza épinard na biso, soki bolimbisi va faire épinard na biso oyo tokataki, tokozwa yango tokotia yango na kati ya sauce na biso comme ça. Tokokalinga épinard na biso, c'est pas pea kokalinga mais tokokalinga kaka na sauce na biso oyo. Donc c'est ça pour tobakisa sous mafuta awa te. Donc sauce na biso loko ebeli totie ko épinard na biso boye tokobalola yango juste ensemble, tokopesa yango mwa quelques minutes ata 5 minutes après nde toleka na étape na biso mosusu. Voilà, comme ça on a ndenge ezokonda nango, donc ezozwa moto ezokonda nango, donc totika yango ata 3 à 5 minutes après toleka na étape mosusu. Merci. Voilà mandeko, après 3 à 5 minutes ndunda na biso ekomi boye nde bomona sikoyo ekomi boye. Sikoyo toleka na étape na biso mosusu. Voilà la famille, awa sikoyo tozongi biloko na biso eza boye. Tozwi sauce na biso na épinard na biso tobwaki a likolo, totie likolo awa. Tokozwa siko mwa ndambo ya mai, tokotia ebele te, mwa juste mokie. Tokozwa siko mai mpona toya kotia, naobakisa siko mai ndambo. Après naotika yango siko etoka. Après nde naoya omeka mungwa, naotala so mungwa ekoki ou bien ekoki te. So mungwa ekoki naotika bongo, soki ekoki te naoza obligé ya kobakisa mungwa ou soit assaisonnement. Donc c'est ça, totiki siko nzungu na biso etoka, biloko na biso nyonso esangana. Merci. Voilà la famille, en attendant biloko na biso kuna ezotoka, totiki yango na moto ezotoka, toyeli bino mwa bonus ya pilipili. Donc awa tokosala pilipili na biso, toza na ba pilipili na biso awa, toza na tangawizi na biso obomona, tangawizi oyo nyonso totia na pilipili na biso. Toza na ail na biso boye, tozotia ail na biso comme ça. Totia oyo moko na ndambo ya ail na biso. Toza na litungu na biso comme ça. Toza na poivron na biso ya vert. Toza na citron na biso. Citron na biso oyo eza bien, c'est juste na salelaki ba poso nango ba zeste nango et na garda comme na frigo ya wana esali boye. Donc c'est ça. Et toza na mix na biso. Piment moko simple et facile ya ko réaliser. Alors toko sala oyo ezali kolongola ba poso ya tangawizi na biso. Non ça on a si ma caméra pour vidéo eza vraiment molai te. Donc on a la famille biloko na biso nyonso yango oyo tosokoli yango très bien, to nettoyer yango. Tokomi na étape na biso oyo tolingi to préparer yango. Toza na nzungu na biso awa comme ça. Tokati matungulu na biso, toza na ba tangawizi na biso awa. So olingi okobakisa pe tangawizi, so olingi tangawizi eza pe ebele, okoki pe toujours kobakisa. Tangawizi na biso, bambuma ya ail na biso. Voilà, totie bongo, tozwa pe mix herb na biso. Ebele te, juste mokie.
comme ça. Et on doit juste maï mouké, on a besoin de maï depuis juste mouké pour na et zikate juste comme ça et non que chango na moto ils doit moi voilà tozongi na mixeur na biso c'est juste nanika tomate na ngai na poivron rouge na nga ce qu'on a vu ba légumes na nga nyoso bilo na nga nyoso on a chaki na moto et toka na tika kango juste 5 à 6 minutes et voilà nazongi skoyo nazokende ko mixer yango nazochango na mixeur na nga pona nakende ko mixer yango voilà na poni option ya purée pour na enika tanga oui vraiment bien comme tanga c'est ça moi ebele et ba ai na biso za mo ba mbuma minene na poni option ya purée pour na enika yango comme ça tout le monde enika mi boye comme ça donc c'est ça et to pilipili na biso to zongisa yango pour na tonika yango donc eza lokola je crois 4e recette na biso ya pilipili na chaîne donc eza qui juste bonus hein donc moi bonus bonus mais tout ça déjà na 3 recettes ya pilipili na kati ya chaîne na biso donc so beaucoup de na Voice TV officiel beaucoup mon a déjà ba recette o ya pilipili eza pona et voilà enika mi boye eza vraiment simple awa to chaki mafuta na biso mais to pelisi moto te pour na la besoin te que solo wana penza ye ki mananda ku mobimba comme bana ba komi pembeni donc na tchena nga mafuta na tche pilipili na nga na niki na tche assaisonnement ya all purpose na bakisi mungwa et na zuima mai muke na passer juste mixeur na nga na ye ko tia na baloli yango boye comme ça de toujours mon ana to baloli et to fini ki yango voilà to zongi sko koto yo na mbika na biso banda to tika ki yango to esko pona to balola yango esangana po sauce na biso bien sûr etoki mais pour légumes na biso pe ekota na se et panzana esangana na mbika na biso donc la famille eza recette moko eza nango vraiment simple mais bo meka yango bozala décité donc mbika na biso eza boye et na longoli feuille de laurier wana et ça déjà musala na kati ya biloko to longoli yango donc mbika na biso ebimi boye parce que na linga ki ebima boye so na linga ebima vraiment ba boule na ngana sala ngo ngoma ba boule comme bo mona peut-être na vidéo on voit na rocher la bino lien na chaîne na se ya vidéo on rocher la bino lien beaucoup que nous visiter en voilà la famille bilo on a besoin de continuer na kotoka to kitisi moto na biso et bilo on a besoin de toka vraiment et sangana bien et kalaté et comme nango ready donc c'est ça et to zongi koto on a pilipili na biso toujours kalinga yango toujours donc toujours la mai wana vraiment ekauka mai nyoso ekauka donc c'est ça on a besoin mai nyoso na pilipili na biso ekauka et comment concentré voilà donc ba pilipili eza ba modèle belé okoko ça la pilipili ndé na lobi au 3e ou 4e façon ça la pilipili na chaîne na biso et voilà résultat blo na biso yango yo la famille soki na bomeka te mbika na soso na épinard bomeka beaucoup à la décité il est vraiment facile simple pour ça la mec qui toko na munoko no so linga fufu oli yango na fufu so linga yango na kwanga ya kwanga pete yo ka pilipili na biso ndenge za kopesa aspect za kopesa appétit donc na kwanga mususu oli yango na makemba donc ndenge ka olinga kana loso ekoleka donc il a vraiment kitoko la famille et voilà bon continuer na ko encourager biso na ba partage na ba commentaire na ko aimer vidéo ndezo sala ke chaîne ekinde liboso chaîne ezala YouTuber a recommander ka chaîne bande ko mususu pe ba bénéficier na oyo tozali ko sala donc vous partager bandeko et ça sympa que c'est le mot ya facile de vous montrer que toche vidéo 10 minutes comme ça non et voir vraiment temps business to lamba na banda ko to biloko ndenge zo temps pour na olamba parce que zo sous caméra tiawana et zo kali sous temps ko le alors beaucoup encourager biso na ba partage na ba j'aime et na ba commentaire voilà la famille pour na lelo to sukiawa to kutana mbala sima nzambe na lola abatela mino pe ya pambola bino ba